pasteur OK bakanga bango na morgue azoke nokola na bibeme na morgue mais ça va séminaire akiye a coopérer na ba travailler ya ba morgue akeye kuna ba pe apesi mbongo ba 1h-2h alali na ebeme moko ya mwasi koki kozwa kisi kolekisa bandeko na kisi mpona kozwa lupemba kozwa succès kokende kolala na bibeme bakango ntina na bahôpital na ba 2h yo un grand pasteur ozokende kolala bibeme kuna oyebana déjà na bandeko basala na bamorgue cette fois-ci mais likolo ya envie mutatiki appel na ye lero komo ngo imite appel a muninga ndo moni place ba okendo sa ba alliance na Satan ba opeso ba sacrifice lianye na minuit bimana yo lo ba kunye ba misusu na ba sa ba cher na bango be ba pesa sardine wana ba biso ba bikunda na sa cher nombre ba nkusu epola nombre fulozana. Ah bon? Donc ba principe est belé yo mona ka mutu mosa nzambe leo na Kishasa ndetoza Kishasa est envahi na makambo ebele. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya Moussali Natata. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simananto ya rolobake nzama boto kwaye wapina manso azosela. C'est une émission de Rien que la vérité pour solo la mini ya solo ezali bien-aimés dans le Seigneur. Nandeko nabiso papa nabiso azana plateau awa bino moko bokoyoka amakama minene bele kolega. Mais avant cela je voudrais remercier de connaissance qui va se faire avant Saloyo. Là je vois notre papa le pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et na bivence de un bon séjour awa wana mboka na yo Kinshasa motema ya filo mokwaya depuis Londres pe na mama Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana nto ya kobatenza maboto kwaye wapi elongo na papi konge na motema mama Sylvie wa chini na bino nyonso tozola na biso mama mami munga motema papa Blaise munga Toyambi nani na plateau na biso boye bien très bien. Toyambi les prophètes Gédéon Bekanga. Shalom prophète. Shalom papa Alvin Boni. Oui ça va. Bande bazola na biso prophète Bekanga avant que toko na mozuna ya masona bitozo kota kuti déjà. L'homme de Dieu a bien terre. Nous bien là. On a été au courant de la situation. Na riva céleste, on a pu disparaître, mais au Bélini, l'homme de Dieu, suite malade aux animaux. La suite, il y a pas attaque, il y a pas banni dans nos pasteurs, l'homme de Dieu. Les animaux juste. Béli, toujours continuer à connaître l'ensemble des embadans. Nous pouvons avoir chance la mission ou à continuer au sur la prière, à soutenir les sur la prière, nous avons récompensé, nous avons récompensé. Donc, aux victimes, il y a des pasteurs, prophète Gédéon Bekanga, Obéla qui te évite les animaux juste. Victime, il y a poison, il y a victime, il y a des soyo, si il y a des faux pasteurs ou comment parce que tout le monde appelle pasteur Moko Awa Nabarumbo, les qui savent moninga na pasteur na kis pona ki azwa ebembi pona ki azwa lupe mao babenga ka azwa lupemba to mona pe ba pasteur musu bakanga bango na bibembe l'homme de Dieu na kati ya mituka na bango to mona ba réalité belisco yo za victime ya ba makamwanelo ni lokolo bana basana na nzambo yoka oza bonne santé tala ete okomena bon problème ezaka ki ba o baza na confiance ya Yesu batika na Yesu et c'est que si yeba yango na vie papa lui mutu nyonso tout o asali déjà Yesu na mélange soka moni yo ozana na voix malamu okomi adversaire na yango mona même na ba famille mutu soka nzambe soka pamboli mutu aoza la source ya bénédiction pour toute la famille mais mutu soka zwimbongo na nzela mabe omona akomaka na en moko po ebike ngambongo na zwa na pasi
mbongo na sala mansali ba pratique ebele pona zo pas peso eza très difficile et yango ane koti même vana na milieu na basa nzambe mais nzamba zo lokumu po nzambe nda batelaka donc c'est-à-dire mutu nyonso akomo luka yeba réseau nini azali aza muta groupe nini or biso nyonso réseau makasi eza nous sommes na kati ya christianisme nous sommes des chrétiens et te prêchera à Jésus mais sauf que derrière Jésus il y a des gens au babati ba support extérieur donc il y a trop de là-bas parmi nous. L'homme de Dieu comment oso se sentir, comment oso kanzoto l'homme de Dieu bon azo résister pour inzamba zali un des deux pour na mena bancha formatoire soki omeli bakisa ba douleur boye idée ozo persister nanu et peso force dans son assise mission azo obligé fona zo ngamba ndako amena bakisi donc pour na sali 2 semaines et demie na mbete hôpital na bimaika 4 jours passés mais chaque temps on n'aura pas médecin même pourquoi donc ozo ngaka na observation to dimanche là na sisa à côté à boy subitement na kilo wali banga mo kanga na un chat na douleur mo impossible là toke ba radio échographie nde ba lobi ke eza michopo elingami na pandis na ngaya nde ba bi avec ba tonga ba antibiotique ko affaiblir mais nde nzamba eko talisa makamsu ke ezaki visitation mo bien te. Il y a pas passé. Oui, il y a pas ninga donc c'est-à-dire tout se retrouver quelque part mais là tout se retrouver bon les ala beaucoup tani bozo solo là bozo seka le samedi zoane bango le va bazwa occasion kutana ngate le va mukolano occasion mo epesa milaki ndé na ki circuit ndego mo wa jupo audace et on s'est déplacé par ça za ki poussa ni o mende ni biso to sabe mais yo ngabite ngabana na botama eloko bosa na ngano na salati na pe na simba ngote na bien pende alati ah bon ah te me funga bi ah papa na ajunga na ngoyo bosa sali kam makasi et or ezali bien te pona bande ko msuba siba njoka nde pona bango ezaka initiation mobi dans les bossa so acte wana okoti maman na initiation so zui initiation wana yo yebate mais okota de na initiation donc c'est-à-dire là on a évité qu'il en a kenda et c'est par là que baba mono ronde donc on découvrir l'eau mobu pour moni de nature on a bateau bala oza waka trop mouvementé waka trop chaud pour biso ta kanza mazé na kununa komi monsali parce que batu mingi ba mona ngana musika ro ebika za kaluyenge yango moni okuti bat ba moni maman ba fungoli mutema po ebike na ba loyenga zala kana egoza mais or na banda na botama tina komi na mena cigarette te bangi te masangati mais l'homme de Dieu na bando bazola na biso minga na balobi mais jusqu'à présent changement aux ala vraiment te oza na ba douleur vraiment ya makasi va même aux olela aux à l'aise que aux anti-inflammatoire l'homme de Dieu au terme vous avez plus de 48 tons ya antibiotiques changement aux alade kasi on a lobi na bande ko na nyonso de pro de loin ba soutenir biso pe na ba prière de biso pe autrefois to soutenir ba tonsu na ba prière bible lobi ba obaza fort ba soutenir ba obaza faible donc c'est-à-dire toujours prier ngana église mais toujours prier na bango pe ko sumanga to commun wana oloba omoni médecin a redéclaré l'homme aux incurables par exemple pas médecin mais pas nzambe phrase ou incurable existe en monté donc c'est-à-dire il y a des maladies au ba médecin ba kanga selon des batangi mais la spiritualité peut ana ndenge to comprendre maladie yana sida ya maladie yana sida kindoki il y a ba maladie sur 100% bat ba kufa na wa 75% c'est lié à la spiritualité. Ah bon? L'homme de Dieu, vous confirmez devant notre caméra que Kiss et Kotuna Kibonzami na basana mususanzami. Mais son aboyi yango ya lo wana manquer Jésus respect parce que maître Nabiso de a prophétisé kabi plusieurs viendront à mon nom. Je leur dirai, je vous ai jamais connu. Mais bon lo bananga ba prophétiser ka ba opéra pe ba miracle. Sigo plusieurs wana. C'est-à-dire la différence c'est ça que na quatre basala nzambe il y a le faux, il y a le vrai, mais parmi les vrais il y a aussi le meilleur. Donc na robo yango te
bakozala kaka baitotika kaka na ivre na blessani ekola me ngai na yo te nde tolobake oyo boye o kisi ekozala pe kaka réaction na ekozande tant koyokaki lisolo ya pasteur collègue na yo oyo alekisaki moninga na ye pasteur na kisi emakambo ebalukeli ye réaction na ngai ezali mpo ngale nayoki lisolo wana natali na nga moko nayo comprendre ke tokomi na tamo très compliqué tamo boye zala plus na confiance en Nzambe zala plus na confiance en Nzambe na confiance appel na yo tokomi na tamo boye koenvie mituka moninga te koenvie mapango ya moninga te koenvie nyonso aza na te koenvie même bafoule na ye te tikala na appel na yo. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le paix de ton ministère, c'est ce que Dieu a prononcé pour ta vie. Si Josué dit tous les foulerats, le plan de tes paix, je te les donne en possession. Donc Josué, au moment que Moïse a commis la mer rouge, papa Alvin, Moïse il fait un bâton. Pour l'année, Moïse a utilisé le bâton, mais Josué a utilisé ma colonne à Jourdain. Moïse a utilisé le bâton pour faire que ce bâton pour que bon à minioc. Donc c'est-à-dire, il y a un kamzam qui là, comme la mer rouge, il fait un bâton et il abeta pour maïsani et fongwama. Mais Josué n'a tourné en sous bâton. Mais Josué, c'est que place ma colonne qu'on y a TP Samuel. Abandon y a ta Jourdain, mais Azu as de l'alliance à Tchène à ma péka. Ma Bible lobby au fur et à mesure Josué zone y a ta Jourdain maïsani et kawa. Ne Josué comme une audace à Kena Gabon abi moye telema. Et Pesameli Moutoumounion sauté Josué sauté Msamo Ipo. Josué, c'est que place ma colonne qu'on y a ta et Pesameli. Moi il faut tout ça pour secteur wana Josué m'a dominé. Donc c'est-à-dire so ba Josué lelo bazali nga Moïse na copier Josué té. Donc mutuna appel na ye tikala na makambo nzamba biso la plupart makambo batu ba mona pas batu eza lié na mamebele. So les nzambe gloire à Dieu. Mais so moni muto sa makambo yo suka kana opambola nzambe ko approcher té ko envier té ko sepena na mituka nete ba mapangu nete ba foule nete dimension ya prophétie te dimension ya miracle te suka kaka na kopambola nani nzambe de peur que na envie wana omoni parmi le fruit ya Saint-Esprit selon Galates 5 verset 21 23 bibebi envie eza moko ya ba fruit ya monde du terre ya diable. Donc c'est-à-dire na ba fruit de l'esprit envie à la raté envie eza fruit au diable c'est la macasse. L'homme de Dieu toujours na kibonzambe du solon mo pe utai kolekana mais toujours betu ba masowan o yepe du solon ya barumbu OK pasteur anga Alexa moninga na pasteur balukela kiye na isolo ko mona ke ba pasteur ba longo na niveau ya koleksa ba nimina église mais entre bango moko ba komi ko sa ba sacrifice koleksa ba collègue na bango ezanini dimension ya dikolo ya sika ou comment c'est-à-dire ezani omoni bon ils appellent moyen moko maman ya retoucher bana nzambe de partout omoni nous avons un problème soko tangi na Matthieu 28 là autant en Matthieu 28 omona babi ba sacrificateur ba pharisien babi misi mbongo ebele papa Alvin omoni babi misi mbongo ebele mais ba pesi on ani ba soda mais babi si ba soda na boy babi mbongo bozui bokende koloba ke ba disciple ya Yesu ba yibi nzoto maître na bango. Donc c'est-à-dire le diable pour contrer l'évangile de Jésus ataka mbongo anje ataka ba moyen anje ya moni bazui ba pasteur ebele o ba kote na ba loge au mona bat na bango ba loge boyo soutenir misana bango ba na ba temple ba na ba mbongo ba na ba mituka ba c'est-à-dire ba matériel. Mais nous les chrétiens maintenant le problème c'est quoi? Au moins on mutunzamba pas moli mais la même personne mbongo na e soutenir makambo nzambe te mbongo na e eda makambo nzambe prophétie. Même Jésus qui était notre maître Bible dit dans Luc 8 azaki na baso ba notre mona bango ba non soutenir ministère ne financièrement et matériellement. Donc c'est-à-dire eloko ane koti makasi basala nzambe surtout net biso na Congo tala vite batu ba meni. Donc c'est-à-dire vie mo difficile, les gens souffrent. Donc au moins pasteur likola souffrance azu initiation pour na passer l'éki. Donc passer l'éki envie muninga ba costume muninga mituka muninga tim comme ça moi na obela bo abina lukana muninga na alukila ngata quelque chose na quelque chose wana ndoko ina piège.
Parce que l'homme de Dieu, attends pour sacrifier ma collègue na bangote, mais il y a eu aussi d'autres pasteurs qui bakanga bango na morgue, azo que nous voilà la Bible mais na morgue. Mais ça va séminaire qui est à coopérer na ba travailler ya ba morgue, à qui kuna ba apesi mbongo ba 1 heure 2 heures à la lina ebembe moko ya mwasi. Et par après séminaire et salami. Mais maintenant on fonde. Na richasa nyonso to ezoyoka. Nyonso ezolo sauf que ngai na kanga na mututé. Mais yana batu oyo eyoka maka eloba maka. Mais omoni ngana ocha temete. Omoni biso sacrifice makasi tozana ngo ezali Yesu d'abord akufela biso na croix. Lokwa Yesu akufa na croix ngana oboma esu mututé pona Yesu. Penga na ebisa mutu nyonso tuna umeli na domaine na miracle na umeli na prophétie mutasala la miracle ya Nzambe ngana osambela nde so biki gloire à Dieu so po biki te yangani est-ce que ngam na biki sa bato Bible bi na Luc 10 verset 16 je vous envoie celui qui vous écoute m'écoute so ngana sambeli yo demo ato singate a manqué na respect a manqué la personne qui m'avait envoyé poni yo mutu olingo zo place Nzambe yo mutu opérer miracle te Nzambe na be mission ko ya na welo ba image ande ko mo apede a utobonga mutema l'église a na sida biki mais au monde ba sida tik musupe na rataka mais Nzamba sepene na pede na scène abiki si dans le miracle dépend de Dieu biso tozana ka ba simple instrument Nzamba osani osalela mais likolo ya envie mutatiki appel na ele ko mo ngo imiter appel a muninga ndo moni place ba ok nous sa ba alliance na Satan ba au peso ba sacrifice lianye na minuit bimana yo lo bakunie ba misusu na basaba cher na bango be ba pesa sardine wana ba biso ba bikuna na sa cher nombre ba nkusu epola nombre full ozana. Ah bon? Donc ba principe est belé yo mo na mutu musa Nzambe leo na Kishasa ndetoza Kishasa eza envahi na makambo ebele batebele baka ba mbikudi baka banganga d'ailleurs ngai na komi obanga no likambo je me demande mille et une questions. Comment mutu opérer miracle mais bien présenter Jésus? Non. Le miracle, vous l'avez dit, voici le miracle qui a Marc 16-17. Voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront crié. Crié à quoi? À mon nom. Pour Mouton Dimaye, il faut que soit bien présenté. Donc Jean-Baptiste, il faut ça non Moussala Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est-à-dire Moutou d'abord pour d'abord le ministre de la parole. Badon hein ezana karwa na biso mais Nzamba benga no Moutou na Moutou fa peso message à ministère. Mais Moutou ebi oté à ça ba miracle. Ça on a communiqué na forme ni. Parce que miracle ça la maka, il faut créer foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Moutou yo kini pour miracle ça ma place. Yo ebi oté à té, o ebi loroté. Côté à Yesu même on peut présenter Yesu té, mais on ça ba miracle. C'est cassé. Mais on a d'office, on a compliqué. Parce que le miracle doit s'opérer lorsque le nom de Jésus s'est levé. Bible dit dans Jean 8, tombola mwana na moto ndoko yebo yazali. Donc c'est-à-dire papa na fa na domaine na miracle, na terre miracle, na mona makambe belé na Nzambe. Ce qui message est bien capté et qu'on crée atmosphère. Atmosphère miracle c'est créé aka. Ya moni Samuel azoyebi sa Saoul abi kene na nzelo okuta na garnison de prophètes. L'esprit de Dieu te saisira et toi aussi tu prophétiseras. Pour prophétiser, pour n'y prophétiser devant Samuel, il faut que nous coutons une atmosphère prophétique. Atmosphère prophétique n'est simba au Seigneur au sakole. Donc le miracle n'est pas vrai s'opérer et une atmosphère dans le Luka. Dieu travaille dans l'atmosphère. Voilà pourquoi il siège au milieu de louanges et d'adoration. Louange d'adoration est créé à l'atmosphère. Comment vous avez été à Masala Bamira? Nandeng. Parce que l'homme de Dieu, il a pas répondre à la cérémonie par rapport à Babylone. Quand on a qui sur collègue Sabane, qu'on a qui pour Rosa Lupemba, Rosa succès, qu'on a na bibemba quand on est dans l'hôpital. Na ba désert yo un grand pasteur aux autres qui n'ont la Bible mais qu'on a yebana déjà na bandeko basa na ba mort cette fois ci papa vi na kati sata banga Yesu ta banga ngana yo na li 4 comme pe na li boso a Yesu abi fuka melanga na peso royaume parce que c'est là m'a été donné si go sata zo banga Yesu ta banga na donc yo bango royaume mokilio mutu nyoso na besoin zo royaume o fuka mela diable.
on dit manière au fukama ba pesi yango okomi célèbre okomi na mituka okomi na nyonso ozozwa nyonso yo lingi mais biso il faut mutu nyonso le kana gestemani a payé prix ne bien on moni yeso abi chacun portera sa croix donc c'est-à-dire vie chrétienne on moni et un mystère neti bato ba kendaka lojo bobenga rose croix veut dire quoi la rose et ça il mange na ba classe ba tang na ba dissertation ba bi rose et ça il mange abonné mais mutalo bano de ya ko sambela na nini na biso comme na ngezali rose croix or quoi ça il mange à souffrance sacrifice mais mutalo bano ya ko sambela c'est-à-dire ngalo bano boy oko banda na bonheur de rose wana mais osuka api na croix yango moni batana basuka ka ba paralysé o ba nomona ba apparition o ba eko betanga donc c'est-à-dire yo banda na sengo mosuka mabe mais biso na royaume na biso o mema croix na yo mais après croix ok na gloire et bien pe ba kufa ba momos bit a belité ka bo on ani parce que ba bino déjà la rose mais si ma rose wana e kulu chezalo o mema on est dans message aux lancés na pasteur na mutuni pasteur kate na mutuni so oazo confier vine jusque là pas diable papa Alvin bible lobi makam nyoso bible loba reza significatif ba bi vomelia lipa ko kauka mais na kimia que olie loko moko kitoko mwana kimia te non donc c'est-à-dire moi je suis en paix la paix que j'ai dans ma vie je peux tout manquer mais je suis sincère au fond de moi avec Dieu na sincère que à part Yesu na terre na mélange te na bakise le côté na kana Yesu na ngai ngana lo ba na ibatu ba traiter nga pe de tout na pina na batu ba lo ba ge moi no ikoza biloko mais ngana seka na sekani na seka comment mutako ozwa kisi mo boye ozwi kisi wana le côté wana mutuka te wana église kutu o hermo ba mande elangeza bo pemi après langa ba complication ba mai donc sigo kisi ninyo yozana ya buzo basobo. Ok, donc de Dieu, merci beaucoup. On a la réponse. Nos bonnes amis, les autres serviteurs de Dieu, à la vraiment bien fait. Donc, il y a combien qui a s'efforcé. Donc, il y a déjà antibiotiques, il y a anti-inflammatoire pour qu'il y ait la bien, il y a pour tout. Nous autres, les autres, pas si côté il y a ange, les autres, pas si donc, ils souffrir, ma casse à zone là. Nous avons là, oignon surtout. Basali makamabo mais botika des prophètes j'ai demandé kanga na mapokanza parce que na sali tout vraiment ya pona ke boyo kaye pe asenga na bino prière na bino ko zala bien mais ko senga pe bandeko o pe ke bako zala toucher pe ya ko sunga mosa na nzambe e ko zala pe bien makasi akomisa traitement na bisika moya bien parce que place aux alliés hôpital wana et là vraiment hôpital ya muke pourquoi pas kenza ma touché à ça là OK ne peut attendre que na bagan hôpital ba mi en Colombie parce que ça plus de 3 semaines ba douleur yozo ba kisamara yozo aura ba antibiotique na ba anti-inflammatoire nzama lola je crois mieux ka kosunga ba sel moko ba toucher ba ozala toucher pe ba kosunga ndeko ke na ba hôpital moya bien prophète je demande bekanga bandeko bazolanda biso message nini avant qu'il ait libéré. Mais ça, dans ma cas, je voulais tout simplement dire que ceux qui me sentaient dérangés, ils ont une activité à ma casa, parmi les activités, ils ont l'objectif de atteindre les langues. Ils ont une garantie et si on a tout déplacé, mais tout ça, c'est fort, ça me permettre de soutenir comme il faut. Il y a profité de la oyo pour moyen retaper cadre de façon que même problème autour qui dans saison de pluie tu es bandé to ko contrat on a ça de connait surtout de loin oyo nzamba ko simba motema na e bo soutenir biso to bongisa et tonga na nzambe papa Alvin ya ne loko moko boye na ina lo banabana na nzambe c'est la sémence. Il y a des choses dans la vie on va prier on va gêner on va se sacrifier nzambe pas salité. Tu vois, mais il y a d'autres dimensions peu aux prières te gêne te l'autre côté mais la sémence no peut essayer et crier. Bibelobi un Jacob agina moi sine Rachel abotela bana mi balo ya lingami. Bana onani Joseph na Benjamin. Mais un jour Jacob a perdu à Joseph. Azolé la Joseph matin midi soir. Mais un jour ba ko ebisa Jacob balobi kuna bakangi Simeon.
mais balobaka na biso ava tozonga il faut tomema nani Benjamin. Lorsque Jacob a libéré Benjamin na kolela yebi ke a mwana na nga kei, mais Benjamin tango akomi Benjamin azweli biso Simeon, Benjamin azongisi Joseph. Il y a des choses dans la vie au père d'Akala. Pour récupérer, il faut se séparer dans Ozana. Donc c'est-à-dire meilleure façon il y a qu'on récupérer d'autres choses au yo perdant, c'est la sémence. Ce n'est pas n'importe quelle sémence. Sémence c'est dans l'œuvre de Dieu. Il y a qu'on soutenir Moussala et sungabiso na brique et sungabiso na matériel, même des quoi ça na instrument tinde la bicho. Et pendant ces 2 mois oh ya elanga nzambe wana kozanga teko pambola yo. Yango na lobi boye mutu nyonso il faut reconnaître la sémence non pe sémence fait à la productif. Bible lobi Adam lali babendi muku wakati na ye mais là babendi muku wakati ne ko sutuka Adam zo sutuka Adam lobi le mot trop important. Abi cette fois-ci j'ai vu l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc Adam la première des choses il a reconnu que oh non mona oyo eza sémence na ngai. Mais eloko na sepeli Zamba juste sémence pardon mais asali mwasi aza productif. Donc moi si azobota lishuba tukobota kobota yango nazoyebisa mwana nzambe moko nazoyebisa mwana nzambe moko que sémence à malamu fait à la productif mais il faut reconnaître que makambo nazo vivre et ça sémence on a sali pa nzambe nazo bondelo na bolingo na nzambe pendant ces 2 mois œuvre nzambe yangwana to soutenir musala o sunga biso na kiti sunga biso na matériel sunga biso na 10 francs 1000 francs na yo misala et salama. Le Dieu de cette alliance ne t'abandonnera pas. Et n'a pas ce témoignage moko ndeko moko auto abandeka abeng alanda ngaka nde yozola ngaya en États-Unis ndeko ana nyo problème makasi mais ndeko ana nzamba sali ngolu ni nzamba sali alandi biso to prier na ye nzamba sali ngolu azu katikati asali sémence ya makasi dans l'œuvre de Dieu et abisinga lobi na poto apona ba engager mutu c'est tout un problème mais ndeko ana azu ngolu lelo ba engager à cause de sémence. Voilà pourquoi je t'en supplie yako semer nzambe semer dans l'œuvre de Dieu pendant ces 2 mois que je attends ko benga biso penate ko melanga mingi sur WhatsApp na numéro na plus 243 89 69 71 785 hein komelanga plus to fixer rendez-vous ne to solo la po par rapport à santé na ngai peut-être ko benga ngo na sonné na ya mbote vaut mieux komelanga na WhatsApp to fixer rendez-vous na air to ko benga na to solo la au kota contact na biso quel que soit ton problème n'hésite pas à m'appeler Paul Azolo Balobi même si je suis lié comme un malfaiteur mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc c'est-à-dire le prophète Gédéon peut être malade, mais l'Ilobanzambe est malade. Tu vois. Votre numéro de contact, papa 089 69 71 785. Numéro na C benga biso banana ko komelanga to kotia contact na masolo to fixer pour de père ko benga peut-être nga erana na ba temps repos. Donc vraiment to travailler bongo et vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Parce que mini na ba pokone ezo douleur ezo banato na ba. Oui, donc c'est-à-dire eza na ba temps il faut joindre na bimi boepo na ju ba calmant. Na ju ba antibiotique pour na yango na ju ba anti-inflammatoire les PCO makas. Mais à partir de 18h ezo ngi donc si ba 20h au melisu tunini ya pourquoi ne vandisio do yango mo ba era na nyoso mikolo tongo wana hôpital kozwa na pourquoi kozwa yango na wi mutu nyoso za na besoin ko ta contact nanga akomelanga na WhatsApp ngana répondre et na fixer air na rosa libre pour tout ça tout solo. Merci beaucoup, merci na prophète na neuro sacrifice vraiment na émission parce que vous avez bien été zamalola mono en tout cas contribution ya bande au pays ya babiso ezanté ba onions tout parce que c'est pas un prophète dans corps de Christ bosuna vraiment Moussa Nanda na ba prière et financièrement et vous allez bien pour na ba traitement oui Seigneur numéro na ya wana komi prophète Gédéon beaucoup côté na en contact et vous allez bien bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya roba kenzama boto kwaye wapi na bana onions to bala na biso merci na Arnold Azaki sima ya caméra Arnold Kamande merci na bana onions to basuna musalo yo nzama lola ali misaba oyo basali Moussa na nzambe makambo yo mawa nzambe ezali ko na bango pe
Nzambe a touché mité on a bango bazongela Nzambe parce que celui toujours continuer ka boy toko suka wapi Nzamalo la mona bino papa on a le ba ça te le bananga suka ezaka ke mutu nyonso aza na monde na désespoir amilongola na désespoir. Dieu existe et Dieu est réel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye.